kozwa pe baton pe badisposition ya kolanda biso topesi bino vraiment bambote bakongomani bokotala biso mpenza partout dans le monde baoyo baza na Paris baoyo baza na Hollande baoyo baza na États-Unis pe na Canada kuna topesi bino mbote pe tobengi bino ya bosabone massivement na mokolo lelo mpenza tokopartage émission na biso na maître nakolinga bien ye moko se présenter mais avant se présenter nakopesa mpe basujet tozolobela pour témoigner magique tokolobela makambo ya kodia et puis tokolobela bachance ya bafille lelo nde bafille bakoma moi bacourte joie de tout le bas quoi donc régner pendant 3 mois pendant 4 mois ba place ni bakena kozwa ba chance wana pour lelo tout mona moi ça ngengaki pendant 4 mois lelo azongenga lisusu te na j'aimerais bien présenter combo na ye bokoye ba et puis toko décortiquer na ba question d'actualité autonome. Bonjour. Bonjour maman journaliste. Présenter combo to imbo et penza ba question na biso. Oui, nga kombo na nga maître Noël Mbengu. Un maître spirituel na vandi na Congo central na Matadi. Maître Mbengu to yebaka te wana ba pepe kalete. Maître Noël Mbengu zani. Mbengu o bino boyebi o abanda ko sela pepe kali makambo na za lokola noko na ngai. Nga sona sa descendant na ye olandi. Tant ya botami après mon mbani mususu après moi si 4 minutes na bangonde maman na ngam ta botami. Va pouvoir etika bana banies oui soki lelo nga nazate bato baza pe bakozwa yango po yango eza ya famille siko naina yebana mpona nini bametre bautaka mingi bakongo central mpona nini bapouvoir yango makambo yango ezaka mingi na ngambo bakongo makambo evanda na Congo central parce que Congo central nde na kati ya RDC mobimba eza Congo central nde nzambe apona pe bakoko bapona kotia makambo na bango nyonso kotia pouvoir na bango na Congo central yango mona Congo central bato nyonso oyo basala makambo oyo solo bautaka mingi Congo central omona baprophète l'église des noirs bautaka ba Congo central o biso bakongo biso nde toza côté pouvoir même Congo po ke liboso to il faut kaka nde biso bato Congo central tozala wana nde mona bambekende liboso nyonso wana mais lelo Congo ozokende liboso te bino mpe boza bato bametre boza mo ebele mpe nayebi bakotaka bakongo te mais bozwa likanisi nini mpe ya kovanda mpe bosangana mpo tomona bachef coutumier bazala lelo sous forte lelo ekoma mingi bino bametre mpona bobongisa mpe Congo. Bon ngai nde naza awa na part na ngai naza su chef coutumier parce que mabele wana eza mabele na biso toza bakolo matadi wana ntango ka matadi batanga bachef batanga biso mais biso topesaka mpe baidée na bapoliticien ntango balukaka biso so baza mposa kosala mosala na biso baza mposa batonga stade basala boye balukaka biso tokenda tosolola topesaka baidée na biso mais bango basalelaka yango te so soko tokosala ndenge biso topesi baidée tokende bo tozongisa boye balingi te tokosala nini bango bayaka makambo na bango privé aye likambo na ye moko mais oyo etali mboka bayaka na bango te sauf que so bango basala eloko moko esengi biso tozala kaka place wana tozala na choix te. Ok, merci maître. Nous toujours malembe balembe tout le belana porte-monnaie magique. Le to comme on a ba jeune lo azo tambola azo kota par-ci par-là dans la porte-monnaie magique né o ya tambola na ngo akomi place mo ba bimisi mo pe mbongo wana esi na raté bazo ka ndenge nini basala ka pe mécanisme nini. Bon, porte-monnaie magique, c'est le comment est simple. Ba benga porte-monnaie magique, mais c'est le mot simple. Ba teka magique na kati pour magie. Tant comment manger le bima et la spiritualité na ndenge quoi mais na otala buiza ngo mo gravité zelo comme ton sako za nani nango akotambo nango sa nyonso ya lingi ko bateka ngo na mbongo ngoza na kusa nango yo sombi ba pesio ya ono soma na mbongo mabende na mbongo kala to soma ngo na mbongo normal spiritualité la sunenya karati spiritualité évolue spiritualité kuma pesi mbongo uzilo uzolanda tant à du temps pour ça les locaux na magie pour témoigner na sombi na sombi lo na mélange na travailler pour témoigner na nous sommes na sona teka nous fait qu'on peut na mbongo tant na teka na mbongo wana ndio mtakomo sala na akozilia mbongo na ndinga linya ko bomba ko somba ko na pendant du temps ko sala na onde po to mona ba déconnexion ba musulman ba on peneza so ba sala le on ka lelo on pe ka lelo ko la la te bino ba porte-monnaie na ndo sala ngo ya ndenge ya ina nembo ebotaka kaka o expliquer pena ba ndeko ba otala biso so bosa ko ba obenga biso. Porte-monnaie obligé de ça la caisse porte-monnaie mon boy mais ça bon chaque jour ça n'est pas délire tu peux ça 6 mois et une année à 2 ans tilikolo ça dépend un bon vous allons pousser misela par jour ce n'est pas un bon yo vous allez pour sur ma porte-monnaie donc ce que vous allez bon chaque jour et au dépend de la délire aussi les qu'on va passer le porte-monnaie là
tant on a vu ce que nous avons opporté nous on a sali boy o ils ont nouveau testament papier non na papier ka na chi mais tant na tchang boy na chi pouvoir na chi ba prier na kati ndé comme pour témoigner magique donc vous avez que pour témoigner on a somme ka siko mais na ko tchang pouvoir na kati comme pour témoigner magique pour on dit ça tes aka ba signe ni tinga na chi boy non o ya ngai za biso ba représentant ils la ka boy mais ba bien za na boy ti autant va plus pour témoigner na yo ko za na mo à l'aise ko ça nyoso yo lini et sans condition sauf que ce délai dans un côté et quand même il faut ça les soutenir. Ok, voilà, toujours qu'il est toujours les autres comme on a nous peut ça peut faire la chance c'est où tu as ensemble et tu as pas votre bon chance c'est où tu as pas ensemble ni on oublie mais ba fille et belle belle ça va chance na bon on n'est pas tamboulé en vie au bout la chance oui au bout la chance na yo nzamba ça la chance na yo mais na ndenge o tambola ndenge fa lo tambola ti ko problème c'est la chance no et baby ça la ko ilamba ya pembe isa pembe mais celui saleté les kimi ça nini et ko ma pe mouine ko ko mi saleté ko mi mouine ndenge mo la chance ya chance ko za na on va la chance mais ndenge o tambola peut-être on a ba bloquer ba to on obi manem ba nyoso obi manem ite na no obi manem na fo bi manem ite am su kuta gina ndoki mo boy le kuta na mtu wa science article ba malédiction mo ba zu o ya yo akena dans ce cas au bien biso homme spirituel biso le tokotala tokoyeba moi na maso ndeni boye toko contrôler tout ali passé na yo to découvrir ni les salons bon ndé toko salisa yo to sokoli yo to pêche sur ma sokola mai ni ba mai ba mungwa ba mai ya kamba ba mai ni eza mai normal mais mai on eza mais tout ça ba mélange plus ba prière au toko sala toko benga ba ancêtre na biso ba formule tout ça la pona ko sokola mutu ndé toko sokola yi mutu ko sokola ka pona ba délai so mon moi na moi ça ngengi pendant un temps vu une année à reine na yi au monde après quelques années sous sa baby a fané au monde que mutu nyo ça remarqué que non moi ça coûte que c'est comme baby oh ils ont volonté d'embêter donc bino boza contre ma banzam non au moins tant ozui makambo ba sokoli yo il a kisi keke autant c'est ce qu'on vit na ndenge oyo lingila kuzoba ozolanda bako sokola yo me ko beba lisusu a comprendre tant ba sokoli yo yeba peka ninga otambola ozolanda tant ba sokoli faut appeler protection ne ko aider yo okutana mutu ndenge na ndenge ala mutu ndenge ni moi sala o mabe ezati yo bako sokola biso protection ti tant on kende ko beba lisusu et puis à part ça ils appellent normal mutu mo ta réunion ka vi mobimba ibanda bota ma réunion ka non ma musu on attend nango ça attend musu yo on appelle réunion tam supe et tiki na c'est normal ozolanda parce que yo ka ba mbila be ba réunion na bango micro ba réunion ensuite tikala ba combo ba président aya ka réunion après tiki donc c'est normal vous appelez ba musicien ba chanter ba danser ça ya mboka au pays ça au peut ba ya kana matete pe ko ba consulter le ba bombe ma na mais si ngai na za boyelo ni ata ba moni on ba yebinga surtout un musicien pour se remettre la musique dans la tête lui souvent tu respecter la coutume ce qu'on y on sait le côté ça pour constater biso le foyer oui ti na village timpi là tu vas na pas siège zali siège famille zali oui au pesi ba droit na yo biso tout ça dit cérémonie c'est mon négno et béto pas ça jité mais maman le bateau te lobby je suis parti mon qui m'a bien to bois qui place non quoi qui tana c'est mai non quoi font linzela ma venu aussi nous ressemble à banzamba bakoko na bino biso osambela banzamba bakufa non biso tosambela banzamba bakoko ti tosambela banzamba kunga ozolanda biso oui biso toza na ligne bato bazolanda kimbango ozolanda parce que kimbango atambolaka bien non kimbango atambola biso tambolaka bien tambolaka mabe te po ngani aza kosoki koboma mutu na koboma te soki obwaka maladi na bwaka maladi te ozomona de toza ndenge moko na bango toza ndenge moko na bango mabe eza nango te toape na ndenge moko na bango kimbango wana aza mutu oyo biso tolandaka azokola guide spirituel na biso moto alakisa biso nzambe mpungu ozolanda obokoko eza ja mokili na biso mebunga ntango mindele baye babungisi biloko ebele bazwa na esi butanga na bahistoire biloko wana ndenge ekenda wana grâce ya kimbango nde tokoma korécupere yango moko moko na baenseignement oyo nzambe arevela ye ale biso mpe bakoko na biso nesi moko na ngambengu aza motu moko nzambe apesaki mayele apesaki sagesse oyo mpe barevelaka ye biso mpe tozwaka mpe na ye nde totambwisaka mokili nyonso différence ni les entre l'église ya Dieu du noir na l'église na lolenge bino bosali na makombe église na différence pour tout le monde peut mon ancien père za na oye oui
nyonso wana nakoloba différence ezali te eza nini mais moko modification tie voilà non moni bible eza makomi bato bazwi bakomi ozolanda eloko moko teki afirmaki bango ezalaki mpena bongo olanda me bino bakretien bokoyoka kaka bakoma me eloko bakomi moni histoire babeteli yo meme rapport bapesi yo yeba na rapport bapesi to histoire wana biloko ndambo kozanga ndambo mpe babakisa na ndenge na bango mo ndenge ezalaka mais biso toboyaka te tondimaka yango baoyo basekela yango basalelaka yango ngai na kati ya bible nakosala misi na kati ya bible ozolanda bible eza na bapision oyo otanga boyebi te ndenge ya kosalela yango est ce que nzambe akozala incomplet te nzambe jamai akosala eloko moko basali mokili na ye to basali buku moko boyazwi abomimaka ndambo nzambe atiaka nyonso na kati eluka batali biso yango comprendre yango osalela yango na kati ya bapision wana ngai nakobimisa mbongo na kati ya pision nakotanga pision mwasi na bali baboyanaki bazongani ozomona po tosalelaka bapaster me nzambe koma nzambe eza na kati moni nzambe aza pembeni koleka litoyi moni toyi ndenge eza moni mosika donc moni suki pasi suki na litoyi moni distance oyo nzambe kuta pembeni koleka yango nzambe nyonso oyo tolobaka yoka yango mbala moko mpe aza na fasite ya kosala mais faut ozala na foi oyeba bapratique spirituelle ozolanda oyeza okende biso babiso bokenda oyo bana bone bawapi baza na bapratique baza na baformule oyo bayebi natangi balabona biza ebele balacompassion ezali bakatholike ebele famille ezaka moko tobelela nzambe bayambisaka biso nzambe lokola mokonzi mpe mobikisi na biso bayamba mpeka nzambe mbala moko mpe na bandi kosambela si j'ai un problème na biki paster tosambeli formule ezaka yango na nsima nango eloko eza te non formule eza bongo te bongo mpona nini ezalaka oye basambeli oyo yaka na mai basambeli elo babiso mai omela tozwa mai ya mungu atia bosiko mungu ekomini donc mungu eza na pouvoir oyo ezalaka benga na bandokto esalisaka bato non ozomona biloko wana eza biloko oyo eza bamélange spirituel ntango omélange mungu wana mai olobi makambo esali efe mais fi ave esalama fo ozala na kondima fo tambola na pureté ozolanda jamais ozotambola na ndenge no gauche droite boye ndenge mo eyebani te wana te osali mona eloko mo te nga na travaille na bapaster baprofete to ndenge na ndenge non tosali baréputation te non tosali baréputation na bango mais baza conscient soki nazokosa wana kotielanga bavideo na manalakisa wana basine oyo basala biso lakisaki baza bato ya monde invisible kutu bango kutu ya mosusu kutu oyo bazala mpa na biso bakenda kuna na nzela mosusu baeliminasi bafranc-maçonnerie bono basikonila biso kutu eza kutu bokoko botango motu na bokoko azwi pouvoir na ye aza na problème non omoni illumination bafranc-maçonnerie barose ko omonaka biloko tutu wana euta na bokoko euta na kati ya bokoko ntango bokoko ezali na force nango ntango midele baye bazwi bapouvoir bakee na yango batrie ozomona nde ebimisi babiloko nyonso wana ngai nde naza boye okozwa n'importe quel prophète n'importe quel moto amangi ndenge nini otie place nga naza kosala nye eloko ye atangi biloko natangi biloko na nga omonaki ye akosala nye eloko te mais ngai nakosala eloko parce que mabele eza ya ngai bayindo ngai naza moyindo naza na pouvoir nyonso. Merci Maître Noël, tout le bel phénomène Kodia nabi que aux en Congo central, au bindeng tambolaka Kodia basangisa on mbonga malamu te so ba peso Kodia aux en na charge ya famille. Donc yondo komi ko gérer famille to teka nguba mbongo wana kalezo kende kobota quelque part sous botia na mbeto to bachaka wapi. Est-ce que ça vraiment malamu Kodia familial ko ça de lango tout le monde a ba famille mingi benda na rapendo mona ngambo balingi na bango te ngambo bandiki ko batela kodi après pesa ka kufa na kasi faillite ko tna bota kodi ya eza eloko moko famille nyonso ezala na ngo tu biso na ba ko famille nyonso bazala na kodi ya mbikolo nyonso kodi ya eza eloko nini kodi ya eza moni famille richesse ya famille ba bumengo nyonso ya famille pouvance ya famille ba pesi en pas monde. Et j'avais étoile à battre sur famille qui va passer. Et j'avais étoile. Pour avoir eu beau temps, code des alaki, tu au coup faut tu la code. Vous avez mon. Code est un secret spirituel. Mais le monde a un bé mais ça m'a bien été pour voyer bien monter. Vous avez là, faut nous avoir tout na voyer pas. Code est un pouvoir spirituel la famille nyonso. Famille c'est dans la chef de famille. Chef de famille d'ailleurs va secret on est un code. Code est un pouvoir la famille ça m'a bien été pour la famille. Si vous avez un code pour mangaba, tu sais que c'est la famille nous te ba yiba on ko yiba. Oui, beaucoup de gens qui ont été bino.
ozomona so boyibi yango wana osinga makila parce que tout le monde na balibota mosusu mona mutaza na posa ozongo te mais ba pointer ka yo mais oui etango na maka liste ezalaka descendance ezali ke oyo soki alongwe intele kozwa yango intele mais mutu nyonso aza obligé osimba yango non oyo eza ya famille oza obligé kozwa yango okoza mpe na nkode ngosambelaka eza eloko te oza na nkode okende baeglise na bino eza eloko te nkode ezibomaka te yango soki oza na mwisi vi respecte principe nango sungaka mposo ya famille kamposo ya famille pesaka esili nango est-ce que eza condition mabe mutu mpe ayaka mpa na yo mpe baza na problème ya kode ya kote osalisi bango ngai kode ya kutu napesaka yango motu akozala nango te ye ngai natekeli bango kode to napesi bango kode ebele ngai naza biso na famille na biso toza na pouvoir ya kosala bamaspiritualité ya kocreye bango nyonso ozolanda nakoki kocreye kode ya mpona bato bancetre batindi kode ya bato wana famille te mpe basombi kode akomi na kode na famille ozolanda mais toute la famille ezalaka na kode yango eza boyebi te motuna bachef de famille bayebi famille nyonso ezalaka na kode yango eza na kode eza na kinju ozolanda kinju eza kola njungu ya famille place mamunusu ya famille evandaka omonaka chef de famille na bino azalaka soki kamoko yango nalobi yango déjà avant po atali eza nata kinju eza njungu tali o njungu wana eza otalaka famille no mobima na kati ya njungu wana obiyaki motu moko abotamaki oyo akufaki tu yo otalaka ngo nyonso wana topesa yango na bafamille oyo bazangi yango bongo kikumbi eza nini tomonaka lelo oyo bajeune fille na mboka mpe biso mpe toza bakongo nde tozosala tomonaka mpe mpo mwana mwasi abala to mpe ava mwana mwasi abanda kolinga bakoti na ndako moko molili akoti kikumbi apres wana abimi ezalaka mpena basili nini kokota kikumbi wana nde ezala na ekolo nyonso te mais na bakutime mosusu eza important ozolanda mwana oyo bakoti kikumbi babimi na ndenge wana antuka likanga mabe eyelaka eki parce que bosengeli nzela mpe bakoko bosengeli nzela mpa nzambe ntango asala vi na ye asala makambo nazobala azala na problème te akobima sain sauf likanga mabe ekoyela ye te akozala mpena sécurise na vi na ye eza mabe te ok tokomi koshite totika na étape ya démonstration mais avant tokota na démonstration tokotuna mpe motuna oyo nabosangaki osalaka mpe bakisi ya bokoko opesaka mpe basi bakisi ya kobota oza na problème ya mabota lukaluka mabota mpe so ayepa na yo maître noel akozwa mpe solution bazotala biso na bapoto balukaka mpe basolution bongo mibali mpe baza kuna mpe mosusu mpe nzoto nene mibali esalaka lisusu te tonayebi koza okomeka mpe kopesa explication ya bato bazolanda biso partout oui en tout cas nasalaka kisi nyonso ya bokoko ngo naza généraliste naza te nasalaka kaka boye ngai ezala match natravayaka napesaka babi na match mwasi abotaka te napesaka bana bajoueur baéquipe oui bajoueur baéquipe partout na mboka oza na poto ezala oza wapi nasalaka nakata bango makubu mpo makubu ezala kokemba biso topesaka mpena makambo mpena makambo tozwi makambo nde oza spiritualité ancestrale donc mabe ezalaka te mwasi abotaka te tosalisaka nzambe asala moto te mpo abotaka te ozolanda mais eza na befe ebele esalaka moto abotaka te soki oexplike yango banda eloti lobi peut-être kozwa mwa temps mais befe eza ebele esala moto abotaka biso totritaka befe nyonso wana toshofaka matrice yango na mwasi matrice mpe elalaka eko malili ezokokanga zemi te toshofaka yango ezala nanokanga zemi te banda obotama barêve de douleureux badiabète ezala oza na sida biso osalisaka prostate donc nyonso wana oza na nzoko la nyonso maladi eumeli esilaka te tosalisaka nzoko wana biso tosisa yango na ndenge nyonso biso tobwakaka te tokolongola me tobwaka te tobwaka yango milimo mabe ekende mosika mpo esala soki mabe te na mokili oyo donc nyonso tosalisaka po mobali force mobali eza susu te oyo abotaka te nyonso wana tokopesa bango mosala tokopesa bango kisi motu nyonso eza motu wana poto na dokima te oyolika moko tungisaka yo wana nde mosala tosalaka isi fo benga biso kaka na numéro na biso partout kozala servi ok tobandi bongo tokomi na étape ya démonstration nakosenga mpenza na cameraman ameka mpe kozwela biso baimage osala démonstration na yo po elakisa mpe mosala quand même bandeko oyo bakotala biso oui démonstration mingi nesinga nasalaka yango mpona kolakisa bato mwa bamonake naza homme spirituel po nde naza awa so bayebi biso tokoyeba teke nasala makambo oyo mais tosalaka yango bato bamona kaka mais eza mpona koimpressionne bato te parce que kosala eza ebele okosala moto akoya mpe na écran ya télévision osali mpe oyo fali asala mais mosala moki akokosala te
on a déjà appel ya ba réclamation ba tout donc des mesures ça la capote ba mona ndenge na kozwa papier na nga oyo moni papier na nga na komi pour témoigner magique tutali na sima na ngo eza nouveau testament yango na pour nouveau testament tutali na papier oyo ndenge ezali azui yango madame azui yango madame azui isanga ta 2500 nakosenga bozwa malamu bino baka ombongo ozalaki na nsima soki ndenge nini na poche ne soki wapi nakosenga bino kotala bien nakosenga bino kotala pena malamu nazwi oyo ezali 1500 francs congolais botala mpenza eza te ke oyo bakosaki biso mpo toyebi ke bobengaka ona eza lokuta bwebwe nazwi 1500 francs natie awa ndi natie awa nazwi nakangi yango nazwi nakangi su awa nakangi nasi biye moya ya dollar eza kuna te zena na bandila bamona yango malamu nasi bomoni ezali 1500 francs nakangi yango moni nakangi porte-monnaie na ngai parce que eza porte-monnaie magique na ngai mpo naza représentant nakangi yango ndi nakangi yango nazwika nouveau testament nazwi na papier wana natie kaka bomoni nake place te naza si place alo kaka mbengo kucha kuvunda da kongo vuko didi komatuka kuna nsi yetu bisi mbila masa bisi bya mfinda buzo akala mutwadi betu mutumuka kata seti Louise la vanga bimangu ya ndwelo ya makenda tafi mazim ele basa bakatambula bidibidi bakoko na ngai mwana na bino na awa liboso na bino kosenga bino bolakisanga oyo eloko moko ya mokie oyo ete bato bana na bino baza kotala bino bisika nyonso bazwami bamona mongo na bino koko nasengi bino ebele te nasengi bino mpe ya mingi te ntango ngai na tiaki awa nasiki kombela kasi ntango nasiki na kati 1500 fa kongo nasiki bongo mosusu awa ntango suku na ye nafungoli kombe koyi place wana eske mosusu ezali awa bongo mosusu ezali awa oyo ezali $50 500 francs komi oyo 1000 francs komi $100 soki moyo ezali kocontrôle otala soki eza malamu te mabe bon tosala mosala tala omona oyo ekataki quelque part faux dollar bakechange kuna bakangi nga kameame voilà tomoni $150 yango oyo $150 yango oyo omoni nyonso maboko awa ezala awa sikoyo tomoni mosala nde esalami ezala banimero bosombaka to kaka bokoko wana ka nde yango ezosala kaka bokoko wana nde ezosala biso toyebi basekret bokoko bato mosusu bayebi yango te biso toyebi basekret na yango kaka bokoko tozosala makambo oyo nyonso mais tosakrifie bato te tobomaka bato te motu moko taya pa na biso akufa ona retour aux yeux to abengi boma biso amona ezalaka te na spiritualité ancestrale nde tolonga biloko wana ezalaka se oso boyi basekret bokoko obiki d'autre part mpe bosoma chef de l'état te baérosion eza na mboko ebele ekalamaka mona toyebaki ya bachef coutume babino bamaître boyi kodomine mponi bosangana te place kuna bomoni ke baérosion esilaka te place wana ebomaka bato ekotisaka pete place wana ata babongisi lelo lobi ebebi nango bosangani mpe bokenda place wana mpe bosalisali bitila na bino kando ebimisi biso dola boboke mpe bobimisi mpe makambo kuna mpe mboka ebongi makambo lobi wana eza mabe te mais po tokomaka na sala yango baesprit balingaka bakoko balingaka po basala na eloko moko boye il faut motu oreconnaître bango ozolanda mboka na biso oreconnaître bokoko te tomona bango na niveau ya assemblée nationale mpe barespectaka bango makasi respect wana ezaka respect mpo omoni bango na écran barespecte bango c'est tout esukaka ka bondomo nango wana mais il faut tovandaka fo babengisaka biso toke mpena na baparlement tovandi biso mpe tovandi tozwi conclusion mpe ya mboka
un message qu'on lance la chef de l'État. Mais oui, il faut bien que ça soit le chef coutumier, bien ici, bateau, la spiritualité, na nenga solo to. Kutani kuna to zipe solution. Ba moi na ka pasteur na bango abeboye. Bateau ba on peut pas ça bango souvenir ba sala bango. Bango ka pas représentable, nous te bi partout mort ma l'option sur tout le monde était mais te bi mort à escaraper. Mort à représenter comme Mouteki, à représenter bango bateau ba machine na bango landi. Biso ça ta spiritualité ancestrale, à représenter ka biso te. Mort soki amoni lumina ngai ayebi nga za nai osola na ngai momo biso tomonaka ndi bino ozolaka ete momo aza bato oyo aza lokola makasa osolanda misisa na nzete ezali oyo esimbi yango soki yango eza te ye mpe akobima te osolanda mais eza juste ke ye lokola amona liboso nde amonaka lokola ye nde makambo mais misisa tozali banzete tozali mais ngai sikitotuna sana edingo za ndenge moko te idimo ya bomaka to sala bato ndenge na ye mais biso teka bato te mais soki atelemi wana kosala ngelo ko moko ate mvuki abengi sata na kiti wana kosala ngelo ko po o ngona za na mo eleki ko ya sana. Ok, voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Bon, on a qui sont là, Maître Noël, on a bandi bobandi émission banditi na souka. D'abord, merci na personne na vous s'abonner. Maître Noël, bandi biso na chaîne YouTube na biso ba na message toujours kolanda. Na singi pendant message fort pour l'occasion pe libaku ya content na biso na chaîne oyo pe lancer message pendant oyo place mutu azali pendant baza pendant fortifier non mais le qu'on a pendant coaching afuna lukala benga Maître Noël pour bato baza ba problème atoza na poto bato baza ba problème partout pe ba problème ici là téton qui tous en vie et tout ce que le lancer message pour tout comme on peut se numéro de téléphone so robandi ta 5 pour ba benga. Oui, et bosso normalement c'est un numéro de téléphone plus 243 89 46 57 718 plus 243 89 46 57 718. Maître Noël ning naza awa naza ka rapona opesa bato ba solution makambo na bango ezala okenda ba place ebele ozwa solution te kolemba te hôpital ezala ke ebele hôpital za ndenge esalelaka eza pe na ba vrai eza pe na ba faux donc soki okoki na mboka faux maître etiema mongo eleki tika yango eleka. Oui, moi je rappelle chaque jour, la téléphone n'a pas de pour tout réclamer. Nous avons dit que bon les matés, vous avez maladie, vous avez un problème, quel que soit le problème, contactez nous, nous avons un bon monté, nous avons un salle. Au bisu, nous avons une solution pour reconnaître beaucoup qu'on a bisu. Et ça nous a passé, vous avez l'église, nous avons un il faut aide d'abissu, contactez nous sur la maladie, nous sommes vous avez pour ça vous avez vision qui n'est pas tout qui est étranger et du matin par complication famille bien abisso on l'a dit au bon ici là au bon ici tout au bon ici là on vient se contacter biso deux ans pour la bien donc numéro on a mis à plus 243 89 46 57 718 sitôt que minute on a dans la Kinshasa bobenga tout sur la table ni tout ça là avant de nazonga mais tapé nazongi sur bobengi deux ans on a pas pour la bien. Ok, voilà, merci. Bolanda qui puisse partout dans le monde entier. Balobi la terre ne fait pas l'homme. Bouta la terre qui oh, aza gêne. Biso tozo le papa m'a défa pembe pour tout le monde habite aussi. En tout cas, Maître Noël azawana. So bon moni bokoki kobenga etenga pe nazana disponible. Kobenga na numéro nanga tokope sa bino ba solution. Toyoyi ba penza ndenge nini ya kosala la biso na to mona soki nzamba sonu.